Bonjour, 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 bonjour. Vital Kamerhe est libre. Libre, cour de cassation et confirmé libération naïe. Il est libre. À cet instant où nous parlons, il est chez lui à la maison. Ses proches sont en train de célébrer. Tozako s'est posé ma question. Il est libre, oui. Mais l'année passée, il y a eu un procès. Le juge Niang était même mort pour ce procès Vital Kamerhe qui a été tant médiatisé. Mbongo ya l'État ezalaki dilapidé de millions de dollars. Ebima na ndenge toyebi. Projet 100 jours. Oh, Tilelo. Et Silate. Ça fait déjà, au mois de janvier, ça va faire 3 ans que monsieur, le président Félix Antoine Tshilombo est à la tête de la République démocratique du Congo. 3 ans qu'il dirige le pays. Mais jusque-là, le projet qui devait durer 100 jours n'a ne silika raté. On ne sait pas. Siko toko croire na nani na mboka wana pour se développer. Ba jeune oyo ya impère ba yembaki nini to salite. Soki ba yembaki yango eza pona pasi. Avec après Mobutu on savait, on espérait que Mouzé Lokolaye, les choses vont s'améliorer. Malheureusement, après 3 mois, Moussa Koufaki. On a eu à espérer encore. On a eu à passer 18 ans avec Joseph Kabila. Il n'y a rien eu. Espoir, il y a battu nyonso qui tournait vers l'UDPS. Oh, pendant plus de 30 ans. Ba pesa ki biso espoir wana que bango bako sala autre chose. Bango bako apporter autre chose. Bato batotiaki confiance nyonso. Mais mikolo ezoleka. Baane ezoleka. Mais tozomona eloko te. Bamsusu balobi non, c'est très tôt. Ya koloba que azosala eloko te. Non, ce n'est pas très tôt. Parce que soki eloko malamu ezali, ba signaux ekozala, ba signe oyo ekolakisa ke makambo kitoko ezali boso esengelaki emonana. Mais jusque là, tozaka ko assister na enregistrement ya camp na ye, ya ba oyo ya ye, ya groupe na ye. Bato baza tout autour na ye, bazo koma de plus en plus riche et le peuple de plus en plus pauvre. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de cela, na monaki ba na Kananga, ba bassin ya mai, bazoteka ba bassin ya mai na bord de la route. Sans compter famine, nzala. Batu bazo kufa na nzala na Kasai. Tandis que de millions de dollars qui sont détournés chaque jour. Et koki ko servir na ba achat ya ba tracteur. Ya ba matériel. Pona ko bengana nzala. Pona ko sukisa nzala. Nini to salite, oui. Et belé nanu to salite. Peto espéra qui avec Félix makambo kosala ma peto kosala. Mais malheureusement 3 ans et l'autre côté. Tozomona kaka mama Denise a komi kotambola na basaka mais Hermès, Birkin, en croco. Eza plus de 300 000 euros. Basaka mais Louis Vuitton. Il y a cher. Baloubouten kolobate. Collier en quartier kolobate, en diamant kolobate. En 3 ans. Tozomona kaka nde baokoma riche. Tozomona kaka nde baza ko s'enrichir. Mes peuples azo continuer ko s'appauvrir. Il y a eu un procès 100 jours. Batiaki espoir balobi oui enfin. Mboka ezui direction mususu. Mais siko bobimisi Vital Kamerhe. Mbongo yango ba détournaki ezongi na caisse à l'État ti lelo tomona eloko te. Soi-disant bakangi ye.
lelo pour na détournement sikolo kwa bo libéré c'est qu'il n'avait pas détourné mbongo yango eza wapi plus de 300 millions ebimaka pour na projet 100 jours ezalaka wapi banani nde ba bénéficiaire na yango on ne sait pas to continuer kaka ko espérer siko lisusu awa bimi basoda bandaku na bango bakozwa ngo mukolo nini ba millions de dollars eke nango kaka boye oyo todeploraki lobi yango susu tokomi kovivre peuple a continué kaka kopatienter 300 millions de dollars wana oyo ekenda na projet 100 jours na projet 100 jours na procès oyo baparla kaka sur une quarantaine de millions le 260 millions ou le 250 millions wana mususu ekenda wapi ezwa direction nini banani nde bagéraka yango na mois de janvier ça va faire 3 ans le projet c'était prévu et dirait 10 ans et dirait kaka 100 jours ba résultat eza wapi pasi ya congolais ekochanger mokolo nini souffrance ekosila mokolo nini awa abimi po bonome ye bato nyonso oyo baza soi-disant na baproblème na justice wili bakonga ye wana abimi na ye akasi ya bandubola mbongo ebele avant ministre ya économie ti lelo bainquieta ye te batuna ye te mbongo eke kaka boye oh John Numbi proche Chebea ti lelo intouchable introuvable mais aza na ye na Congo ti balobaka kima kima ta azalaka na Congo Kikaya bin Karubi azalaka na Congo Kalev azalaka na Congo bakima na bango te Kamere pas azalaki ne na prison te eza kaka basali kaka po ebima kaka lokola bapesi balibere bazalaki na prison te si abima ne kala wana nyonso ezalaka ba mise en scène nini tosali te Congo hold up ebimaki awa alingi ete aleki na RFI alave Kabila lobi il n'a rien à voir dans cette histoire nini tosali te bapanama papers ebima tomone eloko te mboko on ne sait pas nini susu photo sala nani susu photo espérer toyebi te mpasi ya population ezo continuer souffrance ezo continuer soi-disant gratuité toyebi ndenge suki gratuité ezalaki projet ya kitoko projet ya malamu mais tant bolingi kosala du populisme aller vite en besogne ba résultat nango yango oyo gratuité enseignement ekokaki kosalama progressivement malembe ko maîtriser nanu likambo yango ko maîtriser nanu koyeba comment ça va fonctionner comment ça va se faire et ko banda ko lancer yango petit à petit peut-être pour la première année peut-être boti atabana ba futa la moitié ya minerval le temps bo maîtriser ba paramètres nyonso na deuxième année boti non quoi ba futa ki tour wana 50% tour bana ba banda futa ta 30% ya minerval petit à petit le temps bozwa contrôle total après botier gratuité en place bokenda ki na yango vite pourquoi pour bo échouer devant tout le monde comme ça parce que ça échec nini tosali te makambo kosala eza nanu mais nani nde akosunga peuple congolais à vivre lokola pe mboka nyonso bavivaka nous avons tout au Katanga c'est la famille Tshisekedi qui règne maintenant là-bas bango nyonso bakomi na kopa minéraux bango nyonso batiki Fifi Masuku à la tête ya Lualaba po bayebi ke kuna nde place bavandeli malgré compétence na ye malgré tout ça balongola ki Richard Mouej po ba contrôler Lualaba po ba contrôler Katanga po richesse eza kuna
Tous les 3 ans, il y a Félix Awa. On ne parle que du Katanga, du Katanga, du Katanga. Et pourtant, la province est belé na Congo. Kaka soki Katanga, Luala Bate, balobeli Lubumba, soki Lukota Lubumbashi te, balobeli Tanganyika, Babalukakaka kuna, pour richesse ne vandiwana. Et pourtant, l'Équateur, Pekuna, eza province. Balobela kangote, Babazoué les ali, balobela kangote, Bakwilu ezali, Bagungu ezali. Congo eza munene mais balobelaka kaka Katanga bakendaka kaka kuna ba envoyé spécial ba délégation ndenge na ndenge ba ambassadeur itinérant bango nyonso Katanga po kuna nde ba minéraux zali place bomengo evandi et bongo na province ba province okuna na nord ya Congo kuna na ba Guadolite kuna na ba Mbandaka na ba Isiro bazaka na posa ya lisungi ya gouvernement te ya visite ya baambassadeur itinérant ngo te ya président de la république baenvoyé spécial kaka na Katanga kaka na Lualaba nini tosali te makambo kosala eza ebele mboka na biso passe. C'est révoltant ce qui vient de se passer, c'est révoltant. Où est passé le 300 millions du projet 100 jours? Wana il faut Mese Chilombo akokine koyiba ba milliards na Congo, mais le 300 millions monsieur Félix Tshisekedi please avant olongwa na pouvoir bambongo nyonso ata soko ko justifier na yote mais ya projet 100 jours wana il faut justifier biso yango pour jusqu'à présent eloko nanu salamité. Ça fait mal pour mon pays, ça fait mal, ça fait mal. En tout cas, merci, merci, merci à tout le monde.